bossa la terrasse, bossa la presse, bossa la ndako. Il faut que le chef coutumier, bakolo mabele, nous avons les conséquences de la vie de Kinshasa. Ba désordre de ça la mama boulou, ba bloko ba so tongo so bukana. Ba c'est très bien. Ba ça ba se pelater. Ba se pelater. Pourquoi ba tongo loko moko boye quelque part avant Moussa Bochaka riba boye okata bosobi masa. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bienvenue mesdames et messieurs, rendez-vous na biso ya sika ya coutume à marche auto solo bongo bongo mingi makambo etali coutume et makambo o etali boni fonctionnement ya coutume et voire même tokena na mosika mingi ya rokende koyeba boni relation entre coutume na état lelo ezali esengo mingi ya rozwa encore une fois de plus na gauche na ngai mwana mboka pour la première fois plutôt Guilain Lingwala, Azali Fumu, Kolo Bongo Lingwala, Kolo Mabele Lingwala. Donc, na droite, na tozali na coordonnateur, il y a administration, il y a Mabele ou il y a Kimbola Mboudi. Donc, Bazali ba Kolo Kinshasa, moi na mboka Jean que Songa Nzila, Musonga Nzila, mon passo Nzila autrement. Na yende, tona bangonde to mekako sembola ba question mingi otali. Il y a actualité, to ya makambo mingi ya ba préoccupation na bino bo tuna kibiso to zongi encore une fois de plus pour nako mema éclairage na ba question na bino. Bonjour Fumu. Oui, bonjour papa. Bonjour coordonnateur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, question d'abord Eliboso na rozongela na zongela cordon d'abord une fois. Question mo ba zongela ki nango mingi pour na yo sur mariage importance nango lelo nakati ya ba foyer. Les Cambodgiens, mariage coutumière, na kati ya foyer, ndenge to lobaki la fois passée, mariage coutumière eza eloko moko ya motuya. C'est pas mariage tout ça la mariage début les Camerounais surtout base ya mariage avant pas kende religieux ba kende kokutana ba mariage ou administratif ko kende ko noter de ville sur na commune et ça la kana ni coutume. Maman les Cambodgiens la coutume pour na nini? Partout même na nini sur boké na commune. Ba ko tuna bineske osirisa ki na base pour ba yango mo ke mariage coutumière mariage coutumière za logo la base ya mariage yango nde 500 ba boti basangani ba fami basangani ba vande ba sololi mo mituna mingi za nene kuna olingi te atokozwa ya azaka na kata kokombe fotokota masuwa azana mongala fo oboya ke kotaba ko mutuka avant moi sabima munezaka na ba cérémonie moko osela maka ebele parfois zoya yona zo kufungola nzela butala mapudonga donc ya muteza ka base donc stratégie nini tu ebandaka na base ya même question na retourna Fumu Lingwala Guilain Lingwala d'abord question est-ce que ko bala moto eza ko somba moto pour lelo mariage et comment ba kosengo mama na mbongo ebele et na suka mwana ba lokola ba tekiye quoi est-ce que ko bala moto eza équivalent au tekaye. Non, soko bali mutu elobi to sombi libela. Ko bala mwasi soko zui mwasi akoko ma esclave na ote. Soko bali mwasi. Mariage coutumier ezali base ya makambo nyonso. Eza makambo nyonso esalamaka. Epa ya mutu na mutu boyebani te ozokende place ou bien na mabele. Po mabele osibando sa makambo susu. Il faut banda na coutume. Ya moi mingi na makambo babenga même biso ba chef na yeso na sali kamisa fona sa cérémonie na sa ba koko ba pesa ngai nzela bala kisangai omoni lo tala ba omoni tsoko ezabo de yate ndo beza même na mabala so te ndo makambo même ozana combien et robeba soko bongisa timte. Aujourd'hui, tu profites de l'occasion. Et c'est vrai que les gens aussi se posent des questions. Lélo na Kinshasa, phénomène moko catastrophe naturelle au Rumula Bamboula Banzele ko katana banani. Aujourd'hui, chef coutumier, est-ce que ça vous dit quelque chose? Kolo Mabele, bon Monica Bomba, Moro Mabele nous et Katani et tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, chef coutumier? Oh, mais il a été poigné bateau mo makambo ça malamisu. Au moins négliger coutume. Nyonso esa malamboke za malamte. Malamte. Exemple mo neti ya ba Katanga.
même l'Afrique du Sud, les lomo et tout, pour respecter la coutume na bango. Respecter coutume té. Bazo tcha ba pop. Ba kolo ma belete. Ozo ko sa le choses l'état. Yo l'état. Yo outa bazo respecter coutume kuna. Il y a une coutume de Kinshasa yoko ya neti na Kinshasa bu yoruba oluka chef coutume ya bandundu na mabele o esenga te mabele on a parti na so na Kinshasa na bimona kena kimbola mais avant la lukai na oza wana ninga moko bo chef akoya eza nini na expliquer na go na buto sengi na bakoko nte babiyaka boy sala boy quelque chose bosala terrasse bosala presse bosala ndako il faut luka ba chef coutumier bakolo mabele ndozo mwana yo conséquence eza vie de Kinshasa ba désordre de sala mama bulu ba biloko bazo tonga zo bukana ba c'est très baza ba se pelate ba se pelate yo oye opesa ordre na mabele zali mais faut que luka ta bozipi sama faut bozonga coutume ezali base ya makambo nyonso tout pourquoi otongi eloko moko boye quelque part avant musa bochaka riba boye okata bosobi masala ezosopa pas nini to Mbappé mais avant bakitsa même brique boluka nde chef wana na te kola mabele wana aloba na basetre avant yokata yende chef akati nanu alobi apesi yo nzela yo posala tokende na lingwala eza tozwa kamoko oyo eza vraiment clair hein? Na lingwala bakosala saut de mouton hein? Tomoni quelque part wana bakosala yango na 24 est-ce que ekomelaki yo quand même ekoma ndeni ato adirige na bato étranger oyo bayebi valeur ya coutume te est-ce que ezosalama moto wana boolobana eza na sens mpena biloko wana eza même pas na sens timula bozotya bozokita na se lobi na bango nini bakolo mabele bazali ntango oye na place nyonso même oza kuna na popage bakolo belingo osila est-ce que chef alukaki kolo mabele wana kuna aluki ye avant baluka kolo mabele azali bango bamonaka mindele mais mundela coutume na bango yo ba français ozuba nani oyina bango sanisi bango ozuba mbombo pe basa musala est-ce que français na droit mabele wana alors Rozungi vraiment na torbeta c'était sur ça toi qui n'est pas coordonnateur Jacques Soranti là est-ce que aujourd'hui tout le bango entre nous soit dit hein baloba ki basolana bato bakufa te bakoko bakufa comment est-ce que ba chef coutumier na banani baloba toujours to solana bakoko to solana pour moto akufi akei c'est quoi est-ce que coutume est kindoki vraiment merci pour la motuna ce que nazongi muke côté mfumukile na auto koloba nous soit le bon apenda ni ati c'était esengili koyebaka mutuna to tuna ngai coutume kindoki to coutume za esprit ezali esprit tango mfumu oyo ati pouvoir zo kende maloba ko maloba tikela mfumukile tango papa mikile maloba oyo atika pouvoir yango wana pouvoir ko bengse le sika agendo koloba afongola nzela autobaleka mba ribond par exemple la ribond mais ribond avec kata mafo mfumu wakita mukolo ya ntite wana mabele wana ifo ayaka aloba asaka masanga mbila abela bakoko po bakoko bazali o bazubosa na bakoko kobana mokonzi na biso ayambo ti na mutu asuka ville province ya Kinshasa te o bazana ba manianga na babandundu bazana ba kata kokombe baza partout baza na bango kuta on se la jeter hein coutume kata ba fin fois ba village est trop violent tu viens le même te tue coutume bonno non obeli bomba baluku kufuboke biso a comme moi moderniser ba mo tonga ba château
beita kuti beskomi so baye ekomi kwa c'est ba ki boka na bango mais baye awa nde ko sala escoquer na bango mingi awa yango mona tout eza foutu ekomi ko lycée bosangani to sangana na kati Kinshasa mélange Kinshasa on dirait ba chef coutumier bango vraiment te ande te na mboka oki bandundu ba chef coutumier wana nde ba le même hein excusez-moi ande ba maman na respect au moins chef coutumier ba fukameli ba sale mais na Kinshasa on dirait ezalaka lisusu te vraiment chef coutumier moko déjà là ta très classe exemple moi tout mon chef coutumier Fumoza awa mais azati ba collection souka na invité so za ba HM te le roi hein na la bandundu to moni maloba na mboka na ngai ezaki mboka na ngai oui aza mfumu cordon toujours chic atambola na mataba mpenza atambola mpo oyebaki chef oyo balingwanda mais na bandundu tomona bongo yamona bafin fin bavillage baza marque wana mais abiso za coutume kwa moderniser na kati ya modernisation wana nde yango nde l'état amoni kosakanaka na coutume ame maloba ezali tolobaka bilolo ezali tosala batombo bavie lingwala ezali oke na singa na nini wana ezali batombo pa makada ezali dernier liloba soki ezala na batombo wana ntango tozonioka monoko na minute oyo na motuna kuta notuni te bototo ya ville province ya Kinshasa tozosouffrir makasi l'état azobongisa biso makasi donc tata mokonzi likambo fo akotala yango fo atala yango mpenza ototuna mfumukile mabule toboka mais oui faut pas songa na bamboka ndo yeba nani ke coutume ezani coutume eza eloko nini coutume eza na pouvoir mo faut péter bon esprit on est esprit on ndoki le wana bingo loki ndoki c'est esprit omi ndo ko vanda vanda bovanda ko sola batie musamitoy azo communiquer sur le kendo ke esprit ne to sambela ka Jésus Christ Yesu to vandi to ko bondela esprit to bondela to benga to mona kango tango to bondela nzambe to mona esprit yango tozobona ono kondima te kati na kondima yebi ke no muli musambe kita sunganga salisaka nde mwana te sunga bananga coutume pesa la même c'est Dieu la créature à Dieu nzambe akrea abongisa bikolo apesa bitemi nzambe mutakila coutume ou dans les néants alors tokento zongi et pas mwana mboka fumu Guilain Lingwala est-ce que na Lingwala pe ba imposteur to bazali to bato ba koyaka na makasi na bango koluka koboto la mabele est-ce que et pas na yo poza victime ya ba réalité na ba fait wana o mutu o ngala za makasi o ngala za l'état o ngala za nini est-ce que vous arrivez aussi aux victimes ya ba imposteur oh papa en tout cas na c'est pas une question makasi on y a ti na banda pa ko selango na za bena victime ya makasi na mabele na ngai so ye na za siège na nga mingi ezali na Kasavubu na Sayo na ex cimetière wana omona fulu obabi nini Kini Bopeto ndeza na Kasavubu so ye na Sayo omona pena Kini Bopeto ya Congo ezande na Sayo na yamba bagi fobo tang bozo chabatu fobo tala centre na ngai soki la centre ville na Sayo fulu ya vie de Kinshasa munyoso esa ba ole kate tout bato basana ba ozwa malade na centre ville na loba boy nani quoi nani gouverneur alobi mabeleza ya l'état mabeleza ya l'état mabele eza ya l'état et bon mosco bateau bazali banane mais loi moko bima déjà loi bakaji quand lobby la terre et le sous-sol appartient à l'état hein? Bazali vous êtes contre loi na loi bakaji misate nesika moni ba la bazo yiba biloko bato na ko bunda mabele wana na parti na ngezali wana na chabatu famille za wana na ona ko sala ba bureau au peri ba ye botela nga fulu ba senga ba document na zwi mikanda nyonso na kanisi na ke na pesi bango na ze escrote famille na ngeza muyibi te tozaka chaque jour wana na tambula nzela nyonso nga fulu na kende boy pona nini bato bazotia bayebi coutume te bazo respecter bakoko ya bato te mais Kasavubu vous a dit qu'on la te
azaka na place moko te eza na espace ngaka aza na bandal awa oza wapi au Gombe naza wana ekanga mne wana n'est-ce pas banda zo kasa kita eza ya bio mais nezo koyebisa yo toza na badocument nyonso ndenge kala bazalaki ndenge ayebaki chef tel bazalaka awa baoyo bazali awa mbola mbudi ozomona wana sika avandi mais basolanga fulu nalobise fois nakei tokomi lokola bazoba bakikei na sayo olekaka so oza tukafumatya vitre bandimi na bango pusu yaka kobwaka na pusu moko bapesaka bango 2 francs na moto ya monene oyo eza ya biso ya kasavubu bapesaka 4000 elokoti bafulu ekobwaka bato na bango baosikangisa mbongo soki tokomi 16h 17h bazwi mbongo batie na bapoche bake na communiqué hôtel de ville basali yango wana me mabele okaki bango eza ya ngai bamata bakita bakolongwa bakei. Est-ce que question non tout n'est pas cordon. Est-ce que avec la lire où vont les choses hein tantôt comme on a par exemple ndé Fumugila ou tout le basiko yo a lobby makambo oyo et comme il y a gouverneur il y a ville ko lobby la bino l'état. Est-ce qu'avec la lire où vont les choses l'état n'a coutume ba comme on dirait na moi conflit ba ko yo kanate ba ko hein bitumba moi mkokoso. Est-ce qu'il est grand temps lelo ba vanda autour d'une table ba solo la mboka kita ba ko solo mabele omoni utakutuna mutuna ya loi bakajika loi bakajika wana bombe makambo ebele soko lande ko betena suka yaka loi kapona ko expolier mabele ya bakutimie ya bakutimu bina bango basala soko tali bien ezana ba critère pozo ko loba ya coutume eza ya coutume kana kata loi na soko lande ngo bien mobima ngo palpero manango bako ndenge likolo na soko na fond nango coutume aza vainqueur toujours donc coutume eza luka ko sabota kate coutume l'état coûte coutume même belge tango yaka coûte coutume akuta administration coutumière ezalaka coutume azaka na bambulumbulu coutume azaka na bato sa coutume azaka na stratégie ya communication moi tongo kuna babiki mokonda zo benga baye ba stratégie ezalaka ebele mundele administration mundele ko vendre na kati Afrika wa a tricher mingi coutume la biso ndio mona me biloko nyonso coutume kumba biloko tutu anosala ba mise kuna nakata mukili na ba reprocher ba ko ba chef coutumier bino momo teka ngo boteka bangu ba boteka maseke boteka trafic d'influence wana ebanda tango ne banda kala kuya bayaka mutu na munduki na ava pesa mba tolotolo mundela zwana munduki azona be una bambwa ba kotambula bafu azolia mutu visa mundela biso azolia ko 6 na bambwa yo ozalaka wana kotelema wana bakokota zamba bakoko bazokota zamba bazokima botangi esclavagiste botangi na ba géographiste ndenge banyokola ne bakoko banyokama ne bango nilo koteka bango na tikotiko bateki bazokumba bango siko yo koloba nyo bakokondane coutume na sens ni bato kana trafic d'influence force ya ndenge wana ono kima ta bota muninga masasi ko moka kwei ola exaki mpomba teta wana. Donc vraiment mutuno tuni côté l'état faut na moni kazo ko zo mer moko na ba maguyero ba ko na kata ba circuit ngo bazo ko appliquer kaka maguye continuer yango to ko senga na papa fati et loko pe na fa talango puis to talibi dans des cours des tribunaux les dossiers les plus volumineux ya ma dossier mabele tuna ba foka ba to ko samba ka ba dossier. Est-ce que aujourd'hui le pouvoir, c'est une question vraiment est-ce que les lots vraiment ils ont un pouvoir na bino par exemple pour na mabele lingwala et les restes ils ont un pouvoir na bino
kopesa moto mabele kosala nini, c'est une question kaka mpona yo natuni yango mpona bato mosusu bakolo. Est-ce que il vous est toujours revenu le pouvoir ya kopesa moto mabele ya loba sur mabele moko lelo ti lelo? Est-ce que vous avez toujours ce pouvoir ou bo perdant yango déjà etialaka fumufuka par étiquette pouvoir wana ezali mais tokoma ozwa nde na makasi. Pourquoi na loba tozuma ozwa makasi? Parce que bato batieli biso mingi baza ba voler bazo respecter te. Ngai avant napesa exemple moko soko tali ex-président na biso ya kala avant na kinga kati mais après je mabele wana kutana na chef coutumier ba chef mutapesi place wana azion na force te pour sika uta aibaki valeur ba chef coutumier akei apesi quelque chose par un chef a salio balobaki na ye lelo bazu place ba pesi mais ba o bazaki pembeni na ye bako misu ba vandi na Kinshasa ba yebi mabele ba komisa ngo cop ba komisa ngo cop ba mo benga folio mabele ya moto za na droite mais ko compliquer yo boye pona kaka boto lango batindelo ba soldat zuba oyo ba menace ba kimisi bino ba menace va ma bino pour mabele ya bato nasunga chef pona point wana auto poser point moko ya lingwala nini bango na lingwala bazo ko réjouir même biso na lingwala ko mbudi kuna ba réserve coutumière lokola tombo no mona kaka savu bwana ba cérémonie salima tombo ça makata muta bayaka basala balongola dernier temps mikuwa mutasu beja bane tourisme bane azo na tombo ba balongola ba chef voilà biso assistaka donc ezala ko ekopisi ko na ezongi na maboka autochtone l'état pona kozwa siku ifalende ko chama kamna mesa biso l'état to lingi boye to sala mwa boye yo tika na mwa boye ndenge basalaka mais une partie na nezali oh ya to l'état azo ko remettre pas fumute une partie l'état to lokono aonde bo sala bango moko bazo ya tinga wana ba tuna mais chef yo so ba awa nini mabele za bino bani est-ce que ça la droit awa yela biso mikanda na zu mikanda kako bango bazolo ba wana tout ba osenga na bimisi na pie bino mais bazo compliqué au kaka boza même na qualité te ya place wana boza na droit wana te ex nani gouverneur wa Kakimbuta Vembuta to sami débat ya makasi tina tribunal to samba na ye mais to gagner to lakisa ki mabele za yo to yo uti kuna oyela mabele ya bato mongo botola afundi biso ya tribunal to sambi ne to kwesi défaut de qualité simana ye ayina baloyi na pese la na ebisi yeke o liboso aza la qualité te bongo yo ko remplacer za la qualité non il faut bon respecter ba loi ya bato. Profitons de cette occasion pour te comme na souka édition to bande pas Fumu Gila Lingwala bongo elo moko ko lobela. Je rappelle que vous allez Kolo Mabele Lingwala vous allez donc descendant il y a Lingwala numéro 1 zaina ni Fuma liboso za comme yemoko grand chef côté Lingwala OK après bandi okita OK donc je pense que prochainement tu en as besoin d'un peu tout solo ngeni ni héritage et kitanamaka bongo ti yo komi pouvoir et komi pa na yo bien sûr cordon par les biais ya sous réserve ya cordon peut bien sûr to comme na suka mais en 2 minutes sur Okyo le chef de l'état et le Romoko en rapport d'abord na makambo Italie relation entre l'état na ba chef coutumier. Merci beaucoup en tout cas chef na biso na ko senga kaka na yo osunga biso ba chef coutumier o ya province ya ville de Kinshasa ezaka kanga moko te na lo bana nyonso biso ba chef mabele biso bato ya bino bozana bango bazami yibi ba komisi yango ba kope na bango ko botola biso biloko na biso soki le faire ko sala quelque chose na mabele bakolo mabele bazali yaka kokutana na ba responsable ya mabele wana eza te bo bakaka biso l'état les lois baso bakashika wana te mabele ya batu ezali ya mutu sadi mutu akoki koloba te mpona eloko na ye
ou bien eloko azoyiba abimisela yango motu non soki tozoloba bo parce que toyebi badroit ya biso toyebi ke eloko eza ya biso c'est-à-dire tokobo mpo soko leta so abiasa eloko moko ya kitoko mpona mboka totali bato solo tomoni ke eza bien eza avantage ya biso moko peuple congolais tokoyeba kosolola tobongisi mais kozwa eloko ya motu na makasi non son excellence oyebisa bango mabe Kasavubu batika nga na vivre en paix na libota na ngai bayel bongo la biso ville propre o bazotie la biso na Kasavubu soki yo moko excellence oleki okomona kinbo peto ya kitoko eza na Kasavubu oyo batuno bazoko tia ba ville quoi kinbo peto nde Kasavubu nde kinbo peto ezali okoleka même pas côté nini Kimbangise na sayo na Kimbangise wana tio bima na mama po na résidence Kimbuta solo zalaka na yo atiki solo Kimbuta o pas une de waza nani pare na ye atiki pes donc solo moko impossible donc ba koma kusapela mituko minene bazui ba fulu ba ye babwaki bazui tiko ba ko chef mbo na kesa l'état bango bazoliela bango bazoteka fulu wana baso babwakaka pamba te bafutaka mbota pusu wana babwaka bango siko bazwaka mbongo wana bakena ona pa bourgmestre oyo biso ya Kasavubu aye ekena administration ale emati kuna pa na pa ya gouverneur. Merci Fumu Guilain Lingwala. Prochainement tu reçois sous selon disponibilité na yo poto solo là. Ba dossier ezali ebele coordonnateur Jacques Musonganzila mo pasolinzela bien sûr ndeto le ba toujours bon. To comme nasuka le basuka d'abord en rapport na sujet à biso lelo s'il y a quelque chose à dire d'abord en rapport na relation entre l'état na administration tona coutume le cause à nini na micro. Eloko na kosenga na administration to pa ya tata mokonzi mboka le grand béton na monique misu nezo tambola misala les années belé mazo mona aloko la aigle pour to mona bena ndenge zo kenda na ba fond azo landela mboka eza munene makasi mais capital oza capital penza politique capital politique vandi kimia mamuto ko vanda kimia eloko to kosenga nani administration apesa ni respect na autochtone surtout la ville province ya Kinshasa respect les ala makasi likambo soki ezali faut balandela ngoti na suka atinda banganga mayele na ye bakende ko contacter ka chef coutumier na entité na bango batuna zono likambo zo leka mokonzi ba mokonzi mfumu to yepa na yo yebisa biso nani ba ka ba flic tout ça ba flic pe l'état bon ba mozo aka nengona kala to sambisa kata to sambisa ko ba peshi ya coutume sambisa likambo mabele ko kutu parka lendengo akuzungisa sana biso bolu ka soto pour l'état ana mabele ko pesa mutona te na mayela bakoko nde to sala ka nyonso ngono monike ona senge pa mokonzi ngwana banganga mayele bakita katina base. Merci coordonnateur Jacques Musonganzila, merci na chef Fumu Guilain Lingwala. Donc, comme dans édition, mes questions au cas 30 secondes, s'il vous plaît, vraiment. Dipro Maurice, 30 secondes. Depuis le président en place, l'actuel président Félix Tshisekedi a côté dans le pouvoir, est-ce qu'il y a mis déjà le chef coutumier? Est-ce que vous savez déjà? Bon, 30 secondes, hein, vraiment. En tout cas, on appelle tout ça qui audience pour te coûter. Mais biso te coûter, mais tu yoki ba misusu. Pour batwa comment former ba groupe na bangwa. OK. Bakena nzela. Libanda ya libanda nzoto no abimi na caché ya batu bake babi bakutani mais ba vrai ba kolo makambo poko mona eza tout po ba bato ba liboso ba yebike biso ba ko l'exception te po soto kutani na chef dans le ba vérité ba ko utiliser ba ko même yo ba la chef coutumier ba fabriquer la tio ba ko yo okyo lobi kaka bo esili po ba mbalia biso so ba tobimi ba yebike kumbeza to ko ba vérité. L'invitation faut qu'il y ait na base chaque chef coutumier qui gagne l'occasion exacte la chef coutumier bazali contre le chef de l'état mais balinginde ezala na bosembo makambo tambola ndenge sengeli bani pour harmonie wana yango nde
l'état na coutume batamboli elongo batongi mboka ensemble développement économique. Mesdames et messieurs, au ezali édition coutume à marche, il est bien sûr sur Congo Web Télévision, sur internet, na Vision Plus TV. Merci Nabino Bolandi Bisso. Tokutani prochainement pour la édition Moussousouer au symbole mingi mingi ba question d'actualité en rapport na coutume. Mesdames et messieurs, au revoir.